Bote na bino bandeko batali Ariane Kilumbu Shimbo TV na telemini swapona pesa basango ba obas bakuta komi abonné nzambe apambola bino pena bakoti te ba découvrir akelelo nde mokwali boso akota bokota pomi abonné. Ok baninga batali to pesa nzambe merci wa pasi so makasi to telemi pe akoloba. Alali so butu mamena so na kati ya Australia na baka Australia za ka premier pays nzamba kelaka tanga kelaka lola. Pona ba erna biso ekeseni batana biso ekeseni ba congé na biso ekeseni makamonisi kaka eza kaka différent. Ok baya moi solo tozana lisolo na za esika moko boui na profiter na beta lisolo o na za ko beta lelo ezali histoire vraie. Ezapé histoire vraie ezapé lité à péter. Bande ko masolo ko ki etina ba Ethiopie mama ngaba ko mo ngati na ba Ethiopie. Ezala mutu moko ayoka kalingala ayoka ka Swahili a vivre epe na kati ya Australie na kati ya bamboka na biso Afrique tozani na kati ya Australie awa ayaka komona ya yeba ndeko aza Ethiopien abala pe mwasi na Ethiopien na bata Ethiopie tanga mona ka bapona eskana zalaka tanga mona ka na pesa ba mie bona mona ka mansono ndenge na beta ka ndenga ka kalingala a expliquer ka pe bandeko na bango c'est pourquoi pe apesa kinga pe di solo na moko na beta o atanga komi na Australie na mwasi ba uti Ethiopie na Afrique nini komela ke ba ya mwasi biso toza ba africain toza basi toza ka pe na mawa soki pe obali obwena mobali balobi eloko elobi tike ezate tika mobali asala makambo na ye akende yo pesala makambo na okende ekokoma kotia lukuta pona nini ndeko mobali alelaka moninga mama Ariette betelanga lisolo yo lisolo naza bien sûr naza congolais te mais toza ba africain ekosalisa na ba congolais na bino bayoka kalingala et pas na biso na Ethiopie na mona ka mingi bato babetaka masolo vrai ezate po soki na beti lisolo susu vrai na kati ya munoko na biso ya mboko ya ba Ethiopien na komema ngambo munene na kati ya mboko yo bakindela sa preuve ke na police ke ngai boy papa wana Ethiopien na mwasi na Ethiopien ba utaka Afrique bazalaka bien bazaka na bana bango misato tango baye ba restalaka bango eza makambo ya aser makambo ko boka ngunda baboka kangunda batili bango na kati ya mboka ya Australia na mboka na biso ya Australie awa ba ya mwasi tamba komi na kati ya mboka na biso Australie awa zokande problème moko leka na mboka na bango ba ya mwasi toyebaka te nini mwasi ayaka na kanda alobi ndenge tokomi na poto na kosambwisa koloka na babala na ngai na ndenge pe na yoki kaza na makango moko ya pembeni mo azozwa na eloko epesa kiso mwasi na kanda po te po mobali na ye bien sûr andimi yango alobi mama Ariette Queen mada ngai na kikozwa mwa nzele libali batondaka te nde tobanda kobima mwasi na ngatanga remarke akangaka yango na message na kati ya telefone na ngai nde alobaka ki nde kanda wana kanda eutaka na Afrika ekosalisa bandeko baya mwasi kaka nde tofandaka na ndako bafandaka na ndako wana makambo de kaka mwasi azomoka mwasi azopovoka ke nde tumwa makambo moko ya mike komaki tina ndenge basimbanaki na bilamba babundi kobunda wana boka siko nini histoire te mwana mwasi abimisi baya mwasi ya mwana tango bakei mwasi alobi ke naza na mingi akoloba kouta biso Afrique atande toyaka nzela moko eza makambo mobali aza criminel aza assassin oyebi na kati ya mboka oyo soki okeke mwana mwasi asobaki mobali aza criminel aza assassin bamibali bapolisi bamindele babangaka bakonsideraka yango balobi yebisa biso likambo alobi ntango tozalaka na Afrique na mobali oyo nakangika motema toyi mpo aza papa bana na ngai papa bana na ngai ezalaka seri moko ntango ezalaka bituma moko ezalaka na babi bakangi moyibi masase bana ko beta na quartier esika tozalaka na ba ere na bango esika bazalaka na Ethiopie siko mobali nazaka na kati ya ndako mwasi nazaka kote mosu azalaka na bana amoni lokola na kati ya ndako motu moko akoti nde siko akanisi lokola moyibi wana bazobelela kuna masasi nezobeta kuna ekosa groupe ba miyibi wana nde baye bakoteli ye pe bakoboma ye na bana mwasi nazate papa wana bandeko azwa pona komi sauver azwa machette moko bozalaka pembeni wana baya mwasi azwi abambi papa wana a pembeni alipika papa na tango akoyaka okira mutu moko na molili mutu akriye nzokande mutu na tango akoyaka na kokufa bala moko tango mwasi na azoka masasi epe azokimia na ndako akota bo akuti mobali amemi mobali apelisa mwinda boye bandeko atala boye noko ya nani ya mwasi na ye mame yini masolo yindaka histoire vraie mususu ya kobangisa bandeko alobi
alobi na sala ndenge ne mwasi na kota bi nini papa leki na maboko na makilabo alobi ke ezalaki boye oh mwasi abi bomi papa leki nzambe ba benga famille makambo na tango bata quartier ba yoba yebike mutu mususu nde abamaki papa le ba il faut ko luka kaka miyibi wana il faut ko luka kaka miyibi wana il faut ko luka kaka miyibi wana ba ya mwasi et kokoma bazwaka mpe moyibi te na famille mwasi alobi ndenge problème ela kaka mobali pe asengi pardon alobi ndenge problème ele kaka ba ya mwasi ndenge problème ele kaka esili te wana mwasi nzokande akala kanda me ba filme balimbisa makambo na ele kala nde bakomi siko na poto tant mobala komi na poto mwasi alingozo esclave à partir de kambona so mobala ngoso likaba boye e komi lokola komi ko dominer mobali akomi neti na se sikoyo mobali tanga kozwa nzele moko pembeni ne mimbe pe batondaka te balia batondaka te mwasi sikoyo asalaki nini akanelaki tanga akanelaki wana atanga akanelaki problème wana mama nde siko abimisaka bino mobali naza criminel aza assassin azwi sikoyo lisolo nazobetela bino oyo azwi lisolo nazobetela bino na telema moke azwi sikoyo lisolo nazobetela bino baya mwasi nde sikoyo akomi sikoyo nalonga pe linete nde sikoyo azwi abeteli bakolomboka abeteli bapolisi batalaka biso bakenda ntina parke alobi na ndenge azali wana kutalingaka kobomanga nazobanga kofanda na ye bien sûr aza papa bana na ngai me nabangaka mingi kofanda na ye mpo depuis aboma papa leki na ngai ye soko atie na histoire lokola mpenza abomaka ye mpenza na nko ayaya baya mwasi masolo eza koyinda bahistoire fo eza koyinda eza nde makambo eza makambo na mokili oyo bandeko tolingana sikoyo ntango ekomaki ndenge wana baya mwasi bazwi mobali akota prison en Australie bapesi ye 2 ans de prison akobima sikoyo mobali alobi il faut aluka avocat akoki kotikala likambo esamaka na fai mpo ani ntango avant baya poto mwasi alobaka likambo wana te eyaya eyindaka mabe balobi il faut kaka bazweli avocat baya mwasi ntango bazweli avocat wana bayozweli avocat moko boye oyo abana kotalaka makambo na ye ya mwasi yango bakenda kozweli avocat akotala makambo ne wana azalaki pe mama moko anzoto ekoka na ye mwasi kitoko mi azalaki na mobali te mwasi wana tikoyo avocat na ntango atali alobi ke moto yango mpe oyo bazweli ye pa mwasi wasi baboyani na bango tikanga mpe na profite entre temps nalobelake me nalinga ye mpe tofana na ye wala mama na pa mundele ndimi bakomi kobeta mama mundele ta moi papa na ndimi ye baya mwasi akomi sikoyo baboti ne bana po histoire eza mulayi baboti ne siko bana mibale ya mapasa na mwana moko po mikolo ekenda kati ntango baboti na mwasi na azalaki baya mwasi soki prob eloko so amoni babengi bango na parquet te po baparquet abapesaka barendez-vous mokolo boko ya tina nde makambo ekosila nde bamisaki mobali na prison asi azwi déjà avocat na pe akomi mwasi ya papa wana alukile baavocat so makasi alukile bango mpenza atie mpenza makambo mbongo na age bon ndenge bakomi déjà kolingana ya mwasi yango nde ekomaki wana mwasi wana siko akomi soki un mois eleki il faut akende soko déranger na parquet bazobenga kaka mobali wana ti lelo 2020 oyo depuis kanisa na ne babotaki mobala na saboti ça fait déjà 10 ans mais moi ça na bakendaka solution pe mona na kati pote pona nini moi ça mundela na zwaki azana mbongo azana makambo alukaki ba avocat oyo penza ba biko sambisa ba avocat moko penza ya kitoko mobali wana moi ça na tilelo azaka ko déranger mobali na siko mobali na lobi akima na vilo azali to akende kote mususu po moi ça na mundela wana o bazula ki avocat wana asa pesi mbongo apesi makambo nyoso donc so ba sengelo ko apesi so aketi ayebisi ba alobi na parquet alobi mobali aza mingi stressé aza na stress mingi il faut que na mboka bango na Ethiopie po ayeba kopema mwasa bakenda ti ya mundele ti na Ethiopie kuna bafanda na mundele wana amona ba famille ya mobali wana ba expliquer likamala bibo ezaki accident mobali na ikolinga so mwasa makasi mwasa na pe mundele ba ikolinga na tilo bazali mais mwasa wana muso ba utaka poto ba utaka ni mboka na Ethiopie na mboka na bango azaka kulandela lobi ye fa zonga susu na mboka ke lukata kisi abo mobali wana botala lisula ndenge wana eza pasi Ethiopie na baka kopesa episode na ye mwasi wana mundela balaka lukie na musala moko na maningi akomusa musala moko na maningi musala moko ya mbongo nde alobi ke conseil ni boko pesa e po asala abima na vile ska mwasi na zali to akenda mwasi na mundele na Afrique to bas asala nini na mwasi wana tant que mwasi na toujours azo menacer bango baninga oyo eza kaka lite ya pete Ethiopie na pesaki abi ezosala ezo déranger kaka po mwasi alingo tika yete baya mwasi baya mobali
soki bosu boboyani babie eloko lobi tika eza te mutu na mutu afanda kote na ye kolandela nini tala lelo mwasi wana mundele ya loya wana avocat azwi mobali wana mwasi wana asi azwi ye mpe mobali me alingi kotika mobali wana te olie bazwa makambo wana mwasi wana mundele abaki bakata yango en famille esila kaka ndenge mpo makambo wana ezalaka na afrique mpona nini ntango bazalaki na afrique ye atiaka matata te kaka na poto alaye kotia matata yoka motema mabe tanke basenganaka pardon na kati ya famille me ye aye kotia matata kaka na poto po te bati mobali mpe akotaka boloko alingi kaka bazongisa mobali na boloko bokopesa conseil na mwasi bokopesa conseil ya papa wana abima na ville oyo akima pe aza na mwasi mundele azolobela ye asala nini na mwasi wana pe bokopesa conseil nini mpona bato mosusu baza na kaso baza na kabo bakotela likambo ya kaya boye en tout cas baconseil na bino ekosunga botala mwasi ndoki ti lelo ake alobi kaka mobala na kota prison ata bomaki papa alekili na nini na mboka awa ifo bakatie prison bamindele mpe batali mwasi na apesaki bambongo na alobi moyen batia na prison batie na prison eza te mpo baza na bapreuve te eza biloko esalamaka na afrique mwasi na ntango ayoki ndenge alobi akomiboma ifo aboma mobali wana azoyebisaka balingani nakotie kisi nazokelinga mpe afrique nakosala boye bokopesa conseil na mobali wana epa nanga conseil mpa mobali wana kala esaki amipesa mabondeli eloko te eleki kisi ata mwasi ake kosala kisi na afrique mpo aboma mobali wana akolonga ye te mpo te makambo nyonso ezalaki na nkote nde abomaka bapaleki na ye ezalaki nde accident nde eyaka amipesa na mabondeli akima mpe vile oyo te mpo na vile oyo azosala mosala na ye aza na mwasi ya mundele wana oyo azalaki avocat nde basi baboti abanga eloko te bino mpe bandeko batalaka biso oyo akokutana na lisolo oyo ye mpe aza na kati ya masolo oyo ekokani nango sala bikefo soki yo mwana mwasi ozalaka na bitide olako makambo ya afrique boutaka nango oye nango ntina mpo tokangela mobali kanda to changer tika soki boboya na mobali akende kote ne mwasi ne pa akende kote na ye eloko elobi tika eza te eloko mpe eleki kolimbisa eza te moto na motu asala vine mpo ye mpe mwasi asakomi na mobali mwasi mpe asi abali mobali mpe asi abali sikoyo likambo nini mabe aya arete eza mpe bokotokoto bomi abone masolo eza kitoko mazolo eza wonga ere na ngai ekoki nakomozonga mbote na babone bisou bye histoire vrai bandeko oyo amoni lisolo penza ekokokana na eloko mosusu alingo vivre nango ke ezolekela ye pe a changer soki yo mwasi okoselaka mibali makambo boboya na ndenge moko abie me kozwa makambo afrique te bangambo ya afrique bozalaka nango okangango na motemo yawa ndo ekobimisa ta siko na parke balobi ke bazala preuve te ke mobala na bomaka mutu ke aza asase po depuis na Australia bayoka te ke aboma mutu bayoka ke babundaka na mwasi baboma mutu te donc parke boye makambo wana mwasi nde siko azolingo intimidé mobali boko pese conseil nini mobali wana kaka mabonde libo pese mobali na conseil ok si bye zo abilo mari kilimbu shebo TV.